artiste na bilo na ye. Donc artiste musique na yende musique ba comprendre. Donc à côté ka musique na yende. Faire rigola na pesi mbote wana fe nanga. Kinshasa, bana poto, et bana le monde entier, pas vacancier, pas vacancier, flat hôtel, bali terre, son cadre qui toko pona kopema, pona bino bat bolela luxe ya makasi, bazali na mo bangé na salle de fête, o ezali na 400 places, confort et l'alia wana niveau ya 2 fois te, awa ezali pona ba fête na bino bat bolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion ya service, to ba croisade, boya ko sala arboza mobimba, na bali terre son bazana mi bangé na ba terrasse mi balé moko ya kati pe ya libanda côté ya bilubu bazana mo bangé na restaurant balambaka cuisine congolaise africaine européenne américaine pe continentale meka supu oyo kelengi na bali terre bazana ba chambre ya luxe o kondimateke awa eza Kinshasa au niveau ya confort ezali awa il faut kolukela ngo kombo bazali na ba chambre ya luxe kitoko makasi na salon e bongo côté ya ba appartement engaye bazali na ba appartement ya qualité supérieure ya chambre moko 2 chambres salon cuisine salle de bain pena o ya 3 chambres salon salle à manger pena 2 salles de bain côté ya courant ko banga na yote po awa courant ezali 24 heures sur 24 soki courant ekei mo bange na groupe peli boza mobimba pe côté ya sécurité ekuba pona bino nyonso tala ko banga na yo qualité ya service ezali awa te pona prix mukie oza ya kosepela Flat Hotel Bali Terre ezwami na avenue Tropique numéro 83 7e rue Limité résidentielle na place commerciale référence clinique Bondeko pour la réservation au bengi na ba numéro oyo plus 243 81 799 82 47 topo bengi na plus 243 82 34 121 62 na Bali Terre excellence dans la simplicité c'est naturel musique na yende musique faire la différence il y a côté wana na ya nini eza musique ya faire ne musique na ye donc yango asalisa yango ba jeune tant na boka ba lala wana pa fuma eloko ezo sala bango babunda ngana yeka na ba evre na ngana pesi veta yango apo andimi yango to kotisi to nyati ya ye akolela mbongo na famille na ye na nini na ye lelo nde bazuelaka bato moni fali ndenge aza lelo vera motsoka bandaka kozuela ye soki ndenge nini tala lelo ve nanga fere kola sebene eza te goga kuna sebene eza te combien d'animateur azwi na nsima nanga donc voilà na bien bon soka lela nga soka lela te me bon nakoloba nini totala ba plante totala ba plan totala ba plan kolela déjà yango wana ndenge ba play simba te kolela yango wana biso tolobela 5e génération ata tobwaki na bango na ta moko mais ya betaki et pas leader moko nga na lobelaka na défendaka 5e génération fali ferré ba fabrikanzi bango tout awa na banani tout utengelanga banimate babimilo na yebisi nini na biboy ba oyebiso ke wana père na biso papa na biso. Et le seul animateur, la génération Nabiso, a bêta 5 écrits. Eh, soda mobina kalokola civil bongo. Nga bambila balelanga fort. Donc, na boka ba cri nyoso ça succès. Donc bango siko na ba génération na bango so tali n'était pas fabricage. Ozoka ya mado na générique moko ba na mado.
on a se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling. Chez Djonganganda Taba awa musale salama kitoko. Tunanga nini? Chaque week-end babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato. Lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4, grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te, oza koyoka musique, oza kolia ntaba pe oza komela. Pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kassé Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Topé Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Bien, voilà, très chers amis internet des www.filmonafilmonews. Bonjour partout dans le monde, Bouranda Bisso, Europe Mobimba, Frek Mobimba. Batutu Bazaka Scotier pour nos émissions Orlanda News avec la vôtre Justmania Malika, autrement appelée la Wakandese. Merci à nos partenaires tout au Basoutenanga de loin ou de près. Là, je vois Fabien Ngoma International. Benito Falanga Maman a bientôt depuis Chine, des gros coucou à toi, mon vieux Blachar Maïsa. Merci beaucoup les amis de Malika El Paris et El Canada. En tout cas, merci vraiment pour notre soutien et pour notre conseil. Vraiment, sans plus tarder, de l'actualité, déjà, bisoto luka batouana, poto beta masolo, to yebani ne dekaki, ni ne kotaki. Merci beaucoup. Quant à moi, je dis déjà bonjour à Kunzardo. Bonjour, bonsoir Nabatutu, bonjour l'émission Oyo. Nathan Onango, Nayope Malika. Bonjour Mario. Voilà, bonjour Nabatutu, au Balingarape Kunzardo. Au bayebi te to ko apprendre à bango pour ba mekampe ko yeba. Kunzardo, moi un moment pour ba fan na yo tout. Oyo o manka bango tambulayi parce que ozaki temps o bosser souti. Do bana moi un moment pour na bango. Te ba fan nanga bayebi ke na bando bosser na studio. Faina bimsela bango j'aime. Oui, ça album nangai. Eza pe kana boulot. Na bungaki pour na retravailler tant na longwa ke pe héritier. Na vana na palepo na bosser album nanga j'aime. Eza ki single. Na ko boulot ke loko eza album nanga liboso eza eloko nanga liboso fona beta ngoka album. Moi 4 chansons na des génériques et puis ça 6 donc na kanga ma boko pambate na bana pena robosser pour na bimisela bango eloko ya bien donc na bunga kité na zaki na voilà au bunga kito zalaki je crois Kunzardo oiza fimbo na fimbo na yamba l'autre fois tant na zaka na Congo Top News to meka un peu ko solo là pour à propos ya j'aime. On dirait 18 mois temps au coquille que ça la promesse ou en été parce que déjà si on a calculé temps on a yamba quand on a école au moins quelques mois belé mais apparemment Dieu au kokasuko ko bosser acte ozaka nango musalo ozaka nango à l'époque parce que toko tapi na pongo on dirait kokasuko manifestant ngote te ezali album eza kwanga na likaya bute ezali single na go misananga j'aime po album eza j'aime générique pe eza j'aime sikoyo
nakobimisa ngo boye te ya na bachanson fo nakoma banzembo so na siso koma banzembo studio donc nyonso wana eza mbongo donc nakosala te eloko moko boye nabimisi ye après fo nabetaka bandule fo nasalaka makambo ebele donc eza ke artiste abandaki koconcentre eloko ekomi album moni te bato misusu grand pote JDT ti lelo eza album ni ate soki album ne moko ate principal donc album na ye wana ezwa ye temps album eza nsaka te ve na biso JB pia na 4 ans donc toza na biso pressé te ya na album nange ezali eya na banzembo sikoyo nakoma nga mo nakoma nzembo mo nde eza bo bato baondima te mais jour album wana ebima bato baloba naosangisa rumba bona kodévoile te mpo style ya musique nange eza rumbok donc voilà nazwaki temps nanga ate eumeli bato bozela yango bozwa yango kaka. Voilà, merci beaucoup Kunzardo. Tozonga vraiment de peur que tous les canaux questions au thé. Kunzardo ozaki na jet set, je crois ba fan tout au Bolanda biso ba o ba yebi Kunzardo na caché à jet set. Na éviter différence nini o yomoko mona koza na jet set parce que après jet set okendaka la team wata okendaki la team wata mais cause o ya kolonga na la team wata to éviter est-ce que kolonga jet set ko ya la team wata différence nini mona na katikati ya deux orchestres wana différence na mona parce que bango to baza ba artiste ba grand chanteur différence akuna ezali artiste na bilo na donc artiste musique na yende musique ba comprendre donc akotika musique na yende faire gola na pesi mbote wana venanga musique na yende musique na ça dure Kunjado travaillera na yé mais eloko o Kunjado assister il faut y a ça la mokaka ezala et résister voilà pour ça yeza ngate tango ekota na ba YouTube na bango to baliaka mbongo siko okoboya kopesa yango vie komo donc musique na yende musique yo Kunjado tinde to kota ndia yo ngana futa mbongo ta faire gola mutafuta mbongo donc obimisi sumbongo na ya sali clip tamsuya ba 1500 2000 pour un générique. Après les sous musique na yende musique faire la différence il y a côté wanana ya nini eza musique ya faire ne musique na ye donc yango asal ça yango ba gérer donc na deuxième partie malgré que linga o lo baba bien déjà ya orchestre mo boye déjà tant le benoy c'est déjà tout mona promotion déjà na jet set déjà qui c'est bon baba ndé ko ça la promotion ya yo musicien yango est important promotion ya loko o yo sali ngape na za na kati ngai te ya biso na ye moko na kati yango na lobiti tango baliaka ba mbongo na bango ba YouTube wana ba oteka na ba YouTube est-ce que nga na lia yango voilà na lia yango te eza ya biso tout et pesa ye valeur donc tant na boka ba lala wana pa fuma eloko ezo sala bango babunda ngana yeka na ba evre na ngana pesi veta yango apo andimi yango to kotisi to nyati ya ye akolela mbongo na famille na ye na nini na ye est-ce que je comprends yango na lobby fait différence ya ye na côté wana musique na yende musique donc yo koki obeti nga ye yo nazate babeta yango na ba concert. Est-ce que comment babeta ngona bandule et tout ça et ça la bango bien écoute la bango pela artilelo écoute ça générique moko te faire ça là et l'équipe ba siki koko et l'équipe ba kibombanda voilà est-ce que comment ba boîte no ba générique voilà na ba checkele pete donc musique na yende musique na côté oyo ona yaka wana ye ebindenge ni to kozaka na respectaka il faut concentrer musique na ye. Donc comme on a point on a Kunzardo mais elo ni ça là parce que kolonga nous na jet set tout le monde on dirait trop éthique là o bakoka ko remplacer oté mais pourquoi ko linga ka te ozala na bango o lukaka ko boma soki mabeza o boma bozala ensemble parce que bon on a pe valeur na yo pe la carte orchestre wana biso tokolo ba ngai bon lelo nde bazuela bato moni fali nengaza lelo vera motsoka banda ko zola yeso indenge nini tala lelo monia
via mutu lobi nzambe faire etant mususu pe vensone meta lelo ndengoza ok soka gardaka pe yo na bandenge moko ve mopa mokonzi so gardaka na bandenge moko banzembo lelo azobeta tant mususu alinga betela ngo pana yo donc basolaka bien vie kokufa nanga ou kokita nanga eza na maboko ya nzambe donc omoni lipamboli ya nzambe ato bundani soki ezali ekobima mutu akokanga ngo aza te ngai na oyebisaka bango ke lelo trou bakokoremplace te ve nanga fere ekola sebene eza te goga kuna sebene eza te combien d'animateur azwi na nsima nanga donc voilà nga kuna pesa ye makambo oyo lelo epanzana na bareseau sociaux bato tu baoma makambo mikolo siko na ye na faux papa ta niveau osalaka bavie oza faussaire malika faussaire komoko odekonaka bongo oleka bamasala misusu na bavie soko oza faux oza na dimension donc bato tu mikolo na ye na faux papa faux mama faux jeune et tout ça ndenge napesa makambo donc batrou wana ezosala mwa bien te balobi mosapi moko esokolaka fasi te esengaka okozala no na mbongo meta mosusu ngolu nezoya mpo nga nazalaki nga nayebisaka bango kaka baza bafort basala mambo oyo oyo biso bazwa baanimateur moko bo bacreye mpe koleka biso omona teke totikalaka biso mais namona on dirait apparemment on se plaindra trop pour l'orchestre wana par rapport ya la team wata on se plaindra ndi baboya kozongisa yo nde kuna na wapi na jet set te okobeta kati tokona vie na nga nalobaka mpona natalaka nzela nga natika kashe omoni te soki oye wana fo baluka kobwaka solo wanga mozokoma te epesa ekanda ye epesaka ekanda nde aza bo abetaka bakonzardo te mais so alela bongo me bazongisa yo na bien bon soki alela nga soki alelaka te me bon nakoloba nini totala baplante totala baplan kolela deja yango wana ndenge baplan esimba te kolela yango wana mais toyebi po parce que nde lobi ke non yo batikala koremplace oyo te mais so totala déjà Blaise créateur mpe abwakaka toyokaki mpe na mwa caché na moke impossible ye abanda na bonyoma tasiko nga boka nanga kimboka mena naki inoni bana bangombe na kashe nanga ya boka lo akotikala te loko anga so tunya osilika asilika ndeni toyoka yango te couleur wana te voix oyo bakamplace yango te omate sele obanda venanga Afrika banda suzi ube mutu moko boye ntango nga nayeba bia voilà voilà merci beaucoup banoko baboso wana ya pale naloba yango mpo pale nanga vie nanga pena ya bandenge ke tobenganaka wana vie nanga te kunjardo kolinga totia bato na sport ondie nde okumisaka vie na parce que toyebi ke ozwaki temps mpo okendela timu wa tozwaka temps ntongo oloya tie toumelaki parce que so ezali kozonga olinga ozonga mais par rapport oyo kokendela timu wata mais ceque ntongo obeta tolo vie na yo olinga vie na yo place mo boyo emoni ke eloko esimba te yo boucle kaka na coin na yo ma optota toloka vie na yo kasi yango tooloba ti bato mpe bazala na nsima na oyebi teke yo oke ye ayebi teke fere aza danser bato bazala na bango danger tout ça maintenant nde mpe tokosa bon bakobodévoile mpe tout mais ve obetelo tu na bovana onaya tovana mpo nga nde nabengaki ve ndeni je ndeni tosane mpe makambo ebele yokati makambo esuki nga mpe naokende ti naokende ekanga makambo nayebi so lelo nakozala parmi baartiste na Congo oyo bakozala bato ba Hollande nakozala modèle nakozala nakoloba nini nakozala bato ba yo oza likolo bato baozala na se nakozala artiste moko monument mpe bato baobanda koincarne esprit na ngai
Voilà. Si ba senginga na opesa bango mambo bango dans un grand lobby dona loba bongo. Donc voilà, dans un grand obimisa mambo eza kati nanga. Kanga mambo na ebiso lelo po saba to kotia kidea nzambe. Kala to na nzambe te mais ko to kotia ba tumi ba koti. Eh bien voilà, merci beaucoup Banaba fan tout bazolanda biso vraiment merci beaucoup ya mami Bakatwa fille à la parfum Mimi Kamalanda Muninga Jasmania Malika Patricia Mokango de gros coucou à toi international galon ma vie puis merci beaucoup Crisco Louvadi derrière caméra merci pour l'opportunité Kuntardo to koti sikoyo na makambo ya kilelo tokoti mamba kilelo mais ba conseil ezana suka kande to salaka voilà merci beaucoup kontarlo lelo tozana kata studio ndia ito okuta to ekokuta bino bozo préparer loko na bino comme le mouvement na bino eza new style voilà merci beaucoup et salonde nini obeta na bana clé na jet set o yesu sokutani na bango na la team wata lelo bosali new style. Qui est derrière vous? Nzambe talaga na zujem na tchango no mupanzi pona monike lisolo ndako bato batonga ngomo 5 omoni nde baloba mo sukola elongite na talike mo 4 yaya tuona lumière surtout sangani to pesa idée mobo mais j'aime yo lokoza mwana nanga zala nano ozana banzembo mais au mélange nde nini ko sangisa o bo sala awa na new style au mélange na oyo ya j'aime au préparer qui déjà c'est style to bien on new style parce que eza bongo bayebi ke bamasa bayebi ke Kunzardo longwaki aza na orchestre na ye asala ba na ye banzembo na ye na ngona ba téléphone donc bamona ke na répétaka mais na moni ke na bio banoko pardon na bossé non na banoko yo pe j'aime na bosaki kaka net na studio lobby ya j'aime donc album mona naninga ki avait si la faut tout mia côte accord ba betaye na corps ba kotisie on eza nzambe ya sika nzamba sika po nzamba sika zalaka webi voilà obi nzamba sika zalaka to wana nzamba sika tomi donc on a mondi pe boye ba ekala zate abimisi non bano betana bilamba na ye tumi bilamba na seka ki nzamba sika ko tapo ya bima nzambe siko ya sika bomu na esiko na new style nano na trop c'est trop générique to bimisa bomu na puissance au pesa pona oya na ye na eteko na ye na basa ba mosoko donc babiloko eza wana ya mabe na ye kana deux plans sikoyo Kunzardo na ebite bete biso no boka no lo mombwe to se référer nanu na ba place outa bete biso no krimoko to yoka ona beta ba na banana no semba bilokota tala chaku bilobela bongo moto alokoti dolare a chena bende singa beko mabala ya poto ekufaka te ekuyaka malade ndeke ekendaka ezongaka mama mabala ya poto inoni bana bangombe mbaende na kopale yoko balinyi wana na ye mabala na ye susu banzele bayaya bakoma na Facebook kutana kacho komona bikoma bilulalula na ki connaissance papa akoti libala bangala après na yesu na Kunzardo ngoyolele Kunzardo mwana gole au regretter Jésus au regretter laissez l'animateur à boire à crier ça la succès na concert bacha na disquette et kanga monde bat bazongisa ngo déjà baoba manyango malika yero bana boke bongo boye yazaki katia ya voilà merci beaucoup vali tout après na yena ba watande makambo mokonzine banze bisonyo soto diembe donc voilà mikolosko na ye mwasina lula mosoko lelele mosoko voilà nzele na lula mosoko lelele mosoko
basia bamosoko kito wewe. Voilà, Kunjardo, aux animateurs, aux parmi les animateurs, ceux qui ont autant d'animateurs, les deux dans la génération Nabino, aux alliés, je pense qu'il y a un travail à Baning et Belé. Il y a un bosso dans la génération Nabiso. Les gens qui ont des bosso, des animateurs, des belé, des boloké, des babi, tango fort, baza, comment dirais-je, baza mou belé belé. Bango tout baye bike. Mastano pe Bercy moi naza. 5e génération. Tangelanga animateur beta ba crier ça la succès ko le kayanga. Donc otangi 5e génération. Tenga na tangi le suko pe kaka na tangi le 5 animateurs o yo pe aux animateurs o yeba musana bango yo na lobby. Yo comité première té. O to tangi na za mutu ali boto poni ba benga général. Général il y a génération 5. Donc boyi ba animateur tout. Na lobby na tangi pas fali. Bolokia sala musana bien. Fali onyomyo masa nangana comme le boussole sala musala ne bien nani susu sponsor tuni bango ba ça ba oui bisanga yo général na bango on voit basi ya obi baba boke biso na kabolo boke biso na cri ya ata animateur moko neti parmi ba oyo moko tangi te na lingi na silisa pas fali to zalanga na boloke kabuya babi te tango auta na dakumuna zalanga na 5e génération te omoni olongole na génération na bino na génération na biso azala te biso to lobela 5e génération ata to boki na bango na ta moko mais ya betaki et pas leader moko nga na lobela na défendaka 5e génération fali ferré ba fabricants bango tout awa na banani tout siko soko tangi bango ba webisoke au père na bango 3 jours utengela nga banimate babimilo na yebisi onini na biboy ba yebisoke wana père na biso papa na biso. Voilà, le papa na biso na sens nini na biso sens papa na bango po azalaka le seul animateur na génération na biso abeta 5 cris eza na succès no beto ngobo lala wana pavement kibombanda itb mwana omanyuka na mobala chauffeur ya mibale réservoir 5 suna lobi na bakisa source nini Koti sa mama la serenge chu na difuelele. Boke biso kasi, boke biso no pe kriya baninga na yo na nalingina kende no pe bato botalanga ata bango moko ba oloba oh jeno akosi teko. Oboka kri na oboka ki deta musu moko nde sa succès. Mais ngai pena na génération nga na boka suba soda mobina ka lokola civil bongo te nga bambila balelanga fort. Donc après na yeli susu Papa Kima, Akota. Donc, na oboka ba cri nyonso esa succès. Donc bango siko na ba génération na bango so otali n'était pas fabricage. Ozoka ya mado na générique moko ba ka na mado. Ba yena pa na tangelo po mona ke bato ba otalanga instrumental. Ne batombola maboko bo za critère instrumental. Ya ye moko fa musique na yena bato na ye. Oye sikoyo Elmar. Sokota busola boki bien nalenga crine fali onyomyo talisima na pese mbote na ibita ana Canada noko wana na babi pa boki bien o santi ba na moko o esali bongo boloke boloke tout pe na yete nalinga keminge baya mani me digidini ma no molike na boke na ibiango bien te mais na yo kakaye net na album wana travailler qui bien aki suna moi eloko ne yebena akoti fallait linga kepte akota nga za na voix bien voix likolo ya sa première surtout ba ténoriste ya livre so na fo fungula tumi po découvrir nga donc so tali bango to zwa bango na ba cri na bango to babonga na ba disco kaka moko ubede simbi mais ngasko na zwa siki kokonga moko nga na ba pesa nga ba générique ndenga moko na ça sango succès et pas wata toye na beti des plans lelo so ozuka tokos
na wata nde makambo moto ekanga YouTube omoni ekanga YouTube evanda mpona nini animateur asalaka makambo oyo fosalaka makambo oyo bato ekotikala mpe bato otangi banimateur parmi banimateur otangi oyo pe encourager bango je crois otangi presque mingi banimateur ya fali mais soto yena la team wata après yo pe babimisaki sous générique après ngai babimisaki générique oh mon dieu ça babimisaki 5e vitesse bato bayebi ndenge epesaki siko yebisanga na hotel siko yebisanga eloko nini oyo parce que déjà kovanda na la team noko alongweli pwani te tokoma siko yebisanga na ona bien ambila alongweli pwani mais Masano Bercy aza kuna est-ce que on pensera un jour featuring au bosalaka na Bercy na Jet Set est-ce qu'on passera un jour avant de suna Bercy bobo bandela suko sa featuring wana parce que wana faut bacha lupango mo na bibwa côté aéroport on atala nde ba présent ba no mata wa na moni ya grand pota mati wana faut eloko mo boye na ebite mais azamasa to babandela su bitumba te ya so beta muninga oh donc yo beta ye bongo pavumati na obeta ba 5 cri ya boka combien de cri na bosani su ya golalu ya mbolalu le ndwe mambe to bina ngobo 6 na ba 6 na ngomna 6 cri kana boti no su na bati kotsa mama la serenge 7 donc bon déjà aussi to beta yazalaka na 4e génération pas vient na biso waze quoi tango akiti na yebisi kolo génération azalaka époque n'époque ezala na animateur nango voilà ezala na animateur akonzaka neti Kaluji tango yaki akonzaki 4e génération muta okosango azate ata ba Bill Clinton ba boy teke bosa succès na biteke bosa succès te bo beta ba crise au sala succès mais mbiaka na bino tutu Kaluji na bino na génération azali etake tumba voilà même na Pulito même na idée na leki bino na kitoko te po nzambe ya sala biso tu ndenge moko mais na bimisa mambu mombo bat ba sepelaka moi simple boy bat balela Pulito wana mona tous les jeunes na mikili partout yo kara Pulito donc voilà leader na bango azali tango noko akitaki na vandisaki na ebisaki awe zalaka boy général aza oye kombakaji po yaki na kombakaji lokwa utake pa vie na biso wazekwa oke na miziki moni wazekwa benga bawera ba vie na ye na miziki pone voilà noko yaki na ebisi awa mboka etambolaka na général après bato bamona résultat nango tukutana yesu na noko mo so aboka susu Brandol to beta ba komba ba fikin ba fara to yesu na disque omonde na pesa wata nde makambo etikala slogan ti lelo bato bakoma lobelango bokanisa yango ezala kwanga te voilà merci beaucoup ngana benga kaye Tumi appelé Shaggy voilà merci beaucoup Nicolo ba matsingai Predator voilà merci beaucoup Kunjardo to cité déjà mais oza moi question suka et sali ondeni ni kosangana na bande kona ozaki na bana jet net anaclé ozaki na parcours bo sali parcours mulai bokenda ki jet bozaki na jet set boye la timota lelo bo se retrouver na new style voilà impression no ezanine et sali ondeni et puis conseil na yo ekozala nini neti na président na bino place bo utaki na la team wata parce que kolongwa délégation ba musicien belé bo c'est pas facile yenga naza prophète ton na longwa pe baya pe balobaka bato mpe miso ba finga nga na yebisa ba onga na longwe par rapport à yo pe ambulance à longwe même cas donc arnaqué bato tout ebelé tout ça ngazala na pesa mambu mo boye moi te na lobby na oza mutu mo boye kangango donc et tout ça na lobaki ba masa pe ya zonga bi ya na kei pardon yo lobaka ozala lelo comme prophète bo welela bozaka na problème nini o lelo sali ke obima prophète na yebisaka e goga ndeni osa ba générique ba promotion te osa la ngote poani produit na yoti et pas ba faire to forçate mais wana pe to yena ba note moko to boakela wana
esenga toboaka te mais toboaka ngo mpo tolakisa toa grand topesa mpo oyeba ke bacri wana ezalaki na basuccès yoka Romeo Golf ebeta partout oyoka abimilemba mamata oyale iso mobali mamata animateur aboka abwazala te papa bavie na biso batutuka luigi baseleo na milingaka parce que nayebi mbulu yango bozelaka trop c'est trop ezoya nayeli bino kaka de plan tumi akosala nzambe alola akosala deya nabetaki ye mpo biso ndima jésus christ elma amani parian kaka irkankari mama oelo wana bamare na ngai tika no naboka bango mama oelo parian kaka irkankari nabosani te zaramama et tout ça po tokei na livre mosusu bamare bosoutenir ngai boza bamare oyo nalingaka bino trop sans bino wana states boza partout donc bosoutenir ngai tout ça mama momi enka napesi yo mbote napesi lisusu mbote su natali mama kwila nakei lisusu na danger namoni lisusu enti virakosha nabimi lisusu namoni emebidosha autoroute nakei bosoutenir nalingani opesa nayebisa ko opesa conseil monjoko opesa ete nanani opesa conseil na président na bino héritier wata par rapport ya délégation oyo uti olonga parce que yo déjà milongo elaki avant nana naposa conseil na yo yayebi nde tokozaka nayebisa mambo moko ka lelo na baémission to na bi bato wana baolanda yo ka poza wata so lelo oza te olanda te concentré na musique na yo donc ozala bongo soki obima te ozalaka héritier soki obeta banzembo no esimba na bagénérique no esimba oboya te moi nde fali aza nde fere aza lelo ti lelo na bacarrière na bawera baza po miziki nde esala bango bazala oyo baza nalobi prostate eza maladie oyo eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka bapoint essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka bapapa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus mpona bapapa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakokoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer eza prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim toza na traitement sans opération ya prostate quel que soit oza kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José kofi ayebaka ke fala ozala lelo oyo aza te naozongela makambo wana tu na biso tu meme robino wera ndima yango te vocal moko meme bafabricage oye avandaka boye asalaka boye mangobo lelo to changer langage donc concentré na musique na yo donc oza grand chanteur owa pas même grand chanteur en mboka bat balingaka donc nga polémique bayebi na bato poto na bato tu bayebi ke nga na ba massa na nga toza na bango bakozela nga na ofinga mutu te pe bakotinda nga pete po biso tozotinda na pete bopesi ba fanatique na bino ya new style bo promettre bango to promettre bango trop c'est trop zoya album eza pena mais to misano générique mo trop c'est trop donc voilà okopesa biso mo extrême ke ya trop c'est trop ba yo kata mo mke ba fan tout ba ola ya été ko eboma mabala webe te bete mo mke te kasi yango na opesa message na été ko eboma mabala webe etina ba mise Mikil
bacomédien bakenda mikilika mpona eteko oyebi 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 epesi mpe baya bakanda bakanga kaka eteko bomwa mobala etindi mpena ya yalongwa mikili aya obala momi na kini momi mpe awuti mikili aya obala jo na kini kaka mpona Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Kunzardo. Bangala. On a biso Bangala. Oh, donc. Voilà, évitez quoi. Voilà. Mungalo releng. Après c'est batutu balinga mbongo mama Oelo, mama Momienka, Zara mama Kuila, El mama ni parianka ka irkankari. Après c'est bino tout bambote donc bino Sabino ngai ike levé quoi na bosanité vient nga ekeko na bosanité sunga na kei pacha mama. Voilà, merci beaucoup. Wananga benga kae appelé Kunzardo Toumi, ça dit mon pote quoi. Merci beaucoup. Merci de m'abonner tout au balandra biso ya film news na pesi mbote na mama Janine Mamputu, mama Gouti, motema ya champion malonga na Paris. Merci beaucoup Kadette Niembola Champagne, pesi langa mbote na Eric Timbombo. Merci beaucoup na batutu bazaka scotché pour nos émissions au London News vraiment en tout cas avec la vôtre Jos Mania Malika, autrement appelé la Wakandé Sadio moi ça boya Tchoko. Merci beaucoup vraiment na ba soutien na bino na ba reproche na bino. Ya mami Bakato fille à la parfum, ya Vero Bolingo Washington, de gros coucou à toi maman. Merci beaucoup à Crisco Louvadi derrière la caméra. Merci beaucoup à Laura Chou pour l'assistance. C'est-à-dire le lot qui n'a Kunzardo, il faut que tout le monde ait tout solo l'empé. À propos, il y a New Style où il nini mouvement na bango yasika. Merci beaucoup Crisco Louvadi, na côté les mains. Voilà. Merci beaucoup à vous. Na lingi bino mingi, na lingi bino ba conseil na bino et rosalanga vraiment bien. Merci beaucoup à Brandy Setchali, un Français perdu au Congo, de gros coucou à toi. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, bye.